namo, kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na biso toba bolinga maman Eliane Nitu na pesi na ba mbote ba ebwe abarzelo. J'espère que vous allez bien, hein? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa nzambe bolinga zo batela kimia ezali kanyo ba kikolala kolamukeza ka habitude te, hein? Tango nzamba pese pe manabo mo ikoba na kokumisa nzambe kopesa nzambe merci. Tango zo tala entourage na yo ba nyusu ba na kimia baza en bonne santé kopesa nzambe merci parce que ndenge toza boza ba ndeko ebele baza na ba hôpitaux baza na ba maladie ya ndenge na ndenge eza na bato baza na ba problème ya ndenge na ndenge mais yo soko monike ya yo eza yeba na kokumisa nzambe kopesa nzambe merci kasi na lobaka mingi mingi soko za ko sambela mo ko za ko bondela nzambe ko bosa na ate ko tchaka pe bande ko musu na prière ko sambela ka pona yo te bible lobi na biso que prier les uns pour les autres. Donc sambela ka pona yo te sambela pe pona bande ko baza na ba hôpitaux sambela pe pona bande ko musu ba na ba prison bakangami par défaut sambela point même pona ba ennemi na yo même pona ba nguna o yebi ka za nguna na yo mutu alingaka yo sambela ka pona ye parce que za recommandation ya nzambe bible des autres bana biso aimez-vous les uns et les autres. Priez même pour vos ennemis. Ici c'est votre deuxième maman Eliane Nitu la reine, mais appelez-moi Kimia Kian Kakalkona Obakisi maman Nitu Beton. Mingi na baki sokoza mutakanda kotala ngaite pour sepelano na ngaite so moko za fanatique révolté kotala ngaite so moza mutaketo motema kokauka motema bololo kotala ngaite ngana za gentillesse na ngai yango na baki so moza mutakanda kotala ngaite pour sepelano na ngaite parce que na boyi motema esala yo pasi. Mais ben mission na ngane na sala ka anolo bakeza pona ko bebisa te kasi zakande pona ko bongisa. Ce que Zamba Noël Bossona Kosenga, o s'abonner na Eliane Nitu TV, après avoir s'abonner, ou activer cloche de notification pour qu'on soit notifié à chaque fois que l'émission est si que kokota na chaîne na biso, ou ba que émission mo ekoti, ato le baka du vrai du vécu, du quotidien. Oh les kaka biso mikolonio sont au sera nini, yango to le baka na kati ya chaîne na biso Eliane Nitu TV. So ko telle émission c'est pe nango o chemo pousse wana j'aime. So posa le kamba koloba olingi to solo la numéro na nga téléphone ya mwana obengi ngai to sololi soko moni peli kamoche na commentaire OK yo chepe kaka na commentaire. Merci ming na bino sito obo dispositeur na pona kotela to pona koyoka maman Eliane Nitu. Merci vraiment na ba auto solo la kana bango. Merci na bino ba obo separa na ba émission et surtout na kosenga bino ba partage. Bo partage ba émission c'est important parce que ba tunyo surtout tene ba maman Eliane Nitu. Ceux qui ont partagé na 5 personnes, ata 2 personnes ba koya ko abonné awa na kati ya chaîne na biso po bango pe basa nini ba rataka te makambo oyo lekaka awa na chaîne na biso na Eliane Nitu TV. Lelo naza kopesa toli ya pete na bandeko na biso ya mibali. Toli ya pete yango ndelo ko to vandeli awa lelo po na bandeko na biso ya mibali. Ya solo lombo yemba bandeko ya basi yo balingaka basi ya bandeko ya mibali te pona nini yo lelo tokoyeba source eloko nini esala ake semeki alinga semeki na ete ndeko na mobali ake ya bali mwasi aye na ye na kati ya libota présenter bino ke mwasi na ngaye bobeti maboko bobeti milolo moninga abali sepela mokolo na libala bo sepeli moninga abali sepela metango mwasi akokota na kati ya ndako ya libala abandi kovanda na ndeko na yo obandi koyina ye semeki abandi koyina semeki na ye. Pourquoi eloko nini etindaka ba semeki mususu bayina ba semeki na bango? Est-ce que balala ka balamuki na tongo yini mwasi ndeko na ye aleka la muki akosa ndeko na yini ye mutu ainaka mutu avec cause. Mutu tango ainaka mutu ezalaka avec cause. Ezalaka boete kaka changa changa mutu ala mukaka yini mutu te. Ezalaka na likambo tindaka mutu ina. C'est vrai que baini ya ofele pezali gratuitement pezali aloko okuta pena mutu tango mutu na re de bis otali odongoli osepeli na ete. Aloko lo yini mutu na moyebi ete boyeba ni te ni dada ni dev. Mais tango odongoli mutu. Odongoli
bien na sepelaka nete bolia te bomela te osepelaka na ete pona nini. Mais avant de kota na kati atolia pete on a kopesa lelo bandeko ya basi balingaka basi bandeko mibali te pourquoi to kota na publicité service de la providence pour ngai nazana oyanga musala na salaka musala ngeza ya kolamba na kati ya ba fête na mabala traiteur la providence Eliane Nitu alonga nzala totalement publicité si mato kota na kati ya mozindo ya lisolo na biso. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitu. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà to moni bongo. La publicité moi c'est mon bali ba simbani. Ba yeko sala tour à buffet kota la musala o maman Eliane Nitu asalela ki bango. Siko soko hotel na kati ya salle. Famille moi c'est ezali, famille mobali ezali. Ba bi moi na mobali ceux qui ba balani ba komi eloko moko. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Ouais, bah, comme ma chair, moi, poignet. Et comme ma chair, moi, parce que, bah, partage la intimité. Et le auto bengi bolingo, amour intime, bah, partage la yango, bah, se déshabiller, bah, longo la bilamba, ouais, longo li bilamba, li bosso moninga, ouais, longo li pe li bosso, ya moninga, bah, comme une seule chair. C'est quoi, et là, on est, oh, yaka kotinda, ba semeki bai parmi biloko oyo esake bandeko ya mobali ba bandako ina mwasi ya ndeko na bango na koumela mingi te parce que na sala mon amoureux de Marie mon 1m85 na sala ebloka kolia alia mais ena ko bandana bino pour le quoi azolala nanu yalinga kolia moto alinga kolia moto le quoi azolala na tune chérie est-ce que je peux te servir ah bino je vais te demander tout à l'heure ngabi d'accord na profiter na sa nini na solola nanu na bino yona yoko sobe na ko mela penza ko mela tie eloko nini sala ka bandeko basemeki na biso bayinaka biso le na koloba pe moi likambo ya moko oyo esalaka cause oyo esalaka ke bandeko ya mobali bayina mwasi ya ndeko na bango makambo eze ebele oyo bandeko mibali bayinelaka basi ya bandeko na bango mena kozoka kata moko yango eza boye eza na mibali oyo baza ba immature mobali aza na maturité te à cause na 50 ans maza immature ba mibali ya modèle oyo baza ba mibali oyo bazwaka bango moko makambo ndako na bango baki kobeta yango libanda baki kobimisa vie privée na bango baki kobimisa ngo pe na libanda ba mibali ya ndenge wana bazali ebele surtout awa na poto
avant que tu na kota na wana ya okokuta mibali bakoma kovanda na exotique ba otonga basi na bango mobali afana exotique otonga mwasi oyo ya ye oyo bapesa na bizu oyo basambrasaka na ye oyo bakena na dress daga bakena na lieu sacré mwasi wa boteli bana mwasi ya bala na mbongo oyo ya honore na miso ya bato mokomona avali na exotique otonga mwasi na ye okomona yaza na kati ya train azotonga mwasi na botala lolenge ya mibali ba immature ba mibali ya modèle oyo ba mibali ya boye nde bazaka mingi na ba problème na kati ya ba couple na bango ba problème na bango ezaka nini ye moko mobali azolongola makambo ya kati ya ndako na ye azokende kobetela yango ba sœur na ye boyebi ke bande koya bana basi balingaka tellement ba frère na bango soko ka likamuso za oya pela moto mona aya polisi moto okomona ba semeki mwasi tanga koteki na eza toli ya pete okomona mwasi tanga koteki libala ba semeki bayambaki malamu bazaki bien mais mobali azaka so za mwa likambo muke na mwasi na ye wana lokola bébé akeye so bande kone boyebi te la sala kinga boye boyebi te na leki biloko elala boyebi te tanga bimase anga permission te boyebi na sina pekse muziki wana mayoka te boyebi ki esuki na wakende na obi malinga te boyebi kalinga te na ya kotala bino boyebi kalinga boye te siko bato yazokende koyebisa eza po abebisa bango motema to po bomisa bango motema eza kaza ko bebisa bango motema tanga aza ko bebisa motema ya bandeko na ye na kombo ya mwasi automatiquement bandeko na ba osana nini bakoyina mwasi lokola baza bandeko secret de famille bakoya koloba te ki o ndeko na biso boye ba mususu bakoloba ba mususu baloba te bazokufa na okana kati ya motema ba mususu bakufa na okana kati ya motema aza na okana kati ya motema aza na okana kati ya motema azokufa na okana kati ya motema entre temps baza koyina mwasi baza koyina mwasi baza koyina mwasi nzoka ye moko aza mutu ya diviser pour mieux régner okomona mobali alolenge oyo nazoloba na tina mobali alolenge oyo komona ye moko susu ayaka pa mwasi na ye oyebi te ndeko na ngana yekuta linga kote oyebi te ndeko na ngana kuto yekuta bible pona yo oyebi koto donc diviser pour mieux régner akamati ya chepo moko entre mwasi na ye na bandeko koto oyo pa ya mwasi aza koloba mabe pona bandeko koto oyo po bandeko aza koloba mabe pona mwasi bandeko koto bayini mwasi ya ndeko na bango mwasi pe koto oyo ayini basemeki na ye mais semer de troubles diviseur eza nani mobali aza immature ye nde asali bongo parce que mibali basalaka boye asali division boye po soki azosala makambo na ye eyebanaka te donc akaboli mpenza boye po mwasi na ye akendaka po bandeko te mwasi na ye azaka na action accès po bandeko te mwasi asololaka na bandeko te po ye akwa kosala ba bêtise nyonso akoki kosala parce que mwasi akende kofunda te koto oyo mpe asa bebisa bike bandeko mpe bakoke koto te naza koloba na ntina mibali ya boye bazali bituma oka bandeko ndeko ya mobali normalement fo alinga mwasi ya ndeko na oboya mwasi ya ndeko na ye mpo na nini po ndeko moko te abala ndeko na vie mobali moko te abala leki na ye mobali moko te abala yane makila moko bana tata moko mama moko babala na te ata bakinchudi na biso oyo ya nini ya bandundu ntango babalanaka bazaka bauti tata moko mama moko te bazaka moko mwana tata mwasi moko mwana noko yaka bongo moko mwana tata mwasi moko mwana noko nayebi te so ya mama kulutu na noko nayebi te comprenez ke nayebi mpenza te soki tata mwasi na noko je pense wana mama Marie na mtu fa yebisa ngai mama Yesu résurrection mwana na o Yesu Maman Marie, je te fais de gros bisous, Maman Marie nanga. Service traité la providence, bana nanga nyos na salut ba bisous, joyeuse fête de Pâques. Bana nanga nyos na sala na bino nyos bana nanga. Boka mata ba bisous ba garçon ba fille. Il y a la providence. Na pesi no ba bisous. Ba bisous na bino yango. Koyina ne koti na de parti pona mobali pona songi ya mobali mibali bele bazana songi mibali bazo tonga basi bazali boko vanda na kati ya ngando zo tonga mwasi na yo oko vanda na metro na train zo tonga mwasi yango na elibino toli ya pete
ndeko mwasi soko omoni ke entre yo na basemeki na yo soko oza na mobali ya koyebisa okaka te omoni ndeko nanga boye omoni ndeko nanga boye kokangela basemeki na yo kanda te po oyebi te makambo nini mobali ayebisa bango siri yo po bango basala nini bayina yo po ndeko alingaka ndeko ne tolinga te ndeko alingaka kaka ndeko na ye oyebi te mobali na yo aloba nini na kombo na yo po bango bayina yo yango wana na vie balobi mokili esalema na liloba mwasi ya libala ebongi tozaka ennemi na basemeki na yo te oza ennemi na basemeki na yo babotemi tata moko mama moko na mobali oza ennemi na bakousin na mobali na yo okomwana ntango makambo oza mal à l'aise okende boye matanga famille mobali basi bakangela yo bakanda mpona mabe yo mobali na mwaki koloba kuna alors soko moni toli ya pete bandeko mobali na yo bozaka bien boliaka bomelaka bosekaka boseka susu te bota courage benga ya Madeleine bonjour est-ce que oza na ndako nangaki naleka na ya komona otokutana ntango okende mona ya Madeleine yaya ntango nakota na libala oyo bolingaka nga tozalaka bien diku namoni bolingaka nga lisusu te soki nabengi boyambaka te eza kaka yo te eza meme ya Marthe eza meme bino nyonso kaka toloba so na solena memoka 2 minutes bokati telefone soka aza malamu koloba omoni biso pone tolinga ko sute pona to sapochaka na te tala boye ndoko yebaka donc mobali na ngamto kenda ko bomanga boye surtout mibali ya bandumba mibali ya mobulu balingaka te mwasi ayokana na bandeko po mwasi bandokende kosala ba rapport mibali ya bongo basaka diviser pour mieux régner yo pe soko za ndeko ya mobali ndeko na ko yebso ke tala mwasi na nga boye kokangela nanu mwasi ndeko no kanda te mona ye tobane yaya yo makambo zo sala mobali no boye boye oyoka pe explication na yo bomona ke même juge pour kata likambo ayoka kamato yimi bale ayoki koto simasani ne akati likambo lelo oyo ba diviser sa me belé na ba belle famille yana basemeki ebele bayoka na sute basemeki ebele baloba na kate nzoka seme de trouble kaka mobali mwasi ayebi te ke mobali mutabumanga kota basemeki bande kolepe bayebi te ke oyo pende ko na biso ya koloba koselaka mwasi mena bolingwa ndeko ka soko yo ke omemami na mouvement yango ya makambo batumi bale bato mamona na bolumbu kota mukebima kota mukokota mobimba te kolinga kapete ndeko na mbalela ko ba rapport à ndako na ye surtout yo pese ko za marié ceux qui ndeko na zelo ba rapport ya ndako na ye lo bate frère na ngatika makambo wana moninga pe na abo na mo se libala na kolinga ngapete basemeki na nga basala nga ndenge yo zo sala mwana ya baninga boya kolinga te okomona makambo mabende ko na bino bando ko na ngo ye moko asa nini malembe wasa nini aza kotika binemi eza mabe koyina neza mabe ozali kamuna mutu solola na mutu mindele babi le linge ça se lave en famille likambo ezali bo solola boyokana surtout bato bwana lien ya libala bato bozana lien ya libala bato bozana ba lien ya bana likambo ezali boyokana bosolola bobongisa liweza lokola pungi yake zu mutu ale mutakei komo ata musoza na kanda ya mutu na motemo ke na kanda me mutu atikala ki azana na kanda na yote kolala kolamukeza mo mesano te eza grâce ya Nzambe ko passer journée eza grâce ko bima kozonga ndako eza grâce boni babimi bazonga na bandako te boni balali pe balamuki te siko tango Nzambe apesi pe malabo moi pourquoi kanda pourquoi koyina pourquoi kanda pourquoi koyina bato pourquoi koza molimo wa division pourquoi koza molimo wa mensonge pourquoi kolinga kokosela baninga makambo pourquoi kolinga kokabola baninga na bango pourquoi kokabola bandeko pourquoi kokende kosala ba réputation mabe pa ya basemeki ya baninga omona yo obengaka basemeki ya baninga osola na bango mais moninga yebi ata banimo ba telefone basemeki na yo te moninga boza kolia boza koseka nzoka mobomi ya liboso eza yo toyeba kotika kosala mabe to sala mabe to tika mabe to yekola ko sala bolamu
totika mabe église tongo midi pourquoi tongo midi pourquoi ba jeûne prière mais mitema na biso be mabe ce n'est pas bien eza malamu te zala juste juge na yo moko tongo etani buto ekoti afo banda lo sambo yo moko sanu examen de conscience bi nde na abo masumu ni na sala mukola lelo na passé journée na ndenge nini masumu ni nga na sali lelo ce que pour sali moninga mabe bolimbisi basenga ngoka pa nzambe te affronter moto yo sali mabe senga ye bolimbisi po ato senga pa nzambe ezo kontete moto yo sali mabe nde moto basenga ka bolimbisi une fois avouer ta moitié pardonner ne babaka na lopoto. C'est vrai que limbisa moto zo kobosa na likambo te ya solo pozo makasi ya kobosa na likambo foka nzambe bisa nzambe sukola motema mwangai longola molimo mabe kati na ngai molimo koyina molimo akanda molimo a nzambe longola nzambe apesa ka biso motema na biso elingi na omunoko na biso za kosenga elengi ya vie ya mwasa zanda kwa libala ezaka yoka na malamu na basemeki ayoka na malamu na babokilo ya monde kitoko boza matanga okay matanga oza na kimia okoti na mwa cuisine osa mikate oza na kimia mais ozo sala mikate na cuisine koto ba osa nini ba oyima yima yo moko oza mal à l'aise et puis bato bazaka na molimo biyoka yoka ko linga roka biyoka yoka négatif te soki mutu aza koyela o lisolo moko positif na kombo ya mutu o eza bien pona yo sepela mais soki mutu aza koyela masolo moko négatif pona mutu linga oyeba pourquoi ekoyebisanga makambo eza négatif linga oyeba makambo surtout na mokili eza ya kolanda te makambo nyonso eza ya kolanda te surtout ya songi oyo moke o peza lisoba elinga eza songi faut faire très attention biyoka yoka makambo mabe kosala attention molimo kokabola bato eza mabe molimo koluka kopanza makita ce n'est pas bien ya malamu te eza mabe tobongola mitema moto azangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki ye moto azangi bolingo akomona nzambe te bolingo l'amour totika kosala mabe toyekola kosala bolamu nde wana esika o nzambe akosepela na biso toza basumu kipe na mokili ya masumu tosalaka mpe mabe ya solo to demeurer dans le mal te bible bi boya pa na nga lolenge boza kasi botikala nde boyaki te moto nyonso akenda pa nzambe mpo akimaka mabe aokima masumu akima makambo mabe ntango okomi kuna kima mpenza kozongela su mabe te meme yesu to bamemelaki ye mwasi ya ndumba babi mokonzi tokuti penza wasala ekobo lokwa ayebaki biso to abata masumu abi o na asali su muta babeli banga bato yaki na mabanga nyonso babwakaki mabanga mpo moto nyonso conscience aseki ke naza mosumuki me boyoka Jésus Christ de Nazareth alobi boye mama bula kende kosala soki bula te yesu apekisi kende me kibula kosala lisu te toyekola kotika mabe tosalaka mabe te mutu malamu osalika mwa mabe yo oza fier noke en tout cas likambo na seza malamu mais mutu ovandi osali likambo mabe oza mpe fier na yo omiteli mpe na miroir osali mabe omitela mpe na miroir est-ce que quand tu fais du mal aux autres soki omitela na miroir tu es fier de toi oza fier na yo omiteli boyoki mpe oza fier koki likambo na sali te mutu akosaka bato mokili kasi akosaka conscience na ye te pardon moi minute pusani hein mon amoureux de Marie wala mkakala te na sala nini na lamba biloko kolia na sala devoir na ngai ya kibo mwasi
Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalo. Saku munanzamba anu meshane bana betu bons. Bonne journée. Boka matabi popo. Joyeuse fête de Pâques. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.